Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. Merci, Sœur Nangaï, Pauline Lumumba, RDC Monde. Sœur Nangaï, Pauline Lumumba, RDC Monde. Sœur Nangaï, Mimi Kaenga, artiste chrétien, na Canada. Bandeko Nangaï, tous obligés, ya Robenga. Ba confrère na biso, ba master na biso, ba ami na biso, bandeko na biso ya wenge BCBG parce que to lukato zo point de vue na bango. Bandeko na ngai ya ba journaliste bolongola matanga oyo ekoma beba base na binote eza matanga deko na biso Serge Minyo aza artiste musicien ya munene auti kotika biso façon bolingi bo memela makambo oyo na yo kisabino nanu Prince Bakali chika fali po pakimia na message na ya pesi kolukate o provoquer fali na ba mouvement nyonso fali azo sala na vie o provokara fali a poster pona matanga ndeko na ye Serge Minyo akufi bien sûr mais matanga wana premièrement eza nanu ya famille Mpela fali po s'adresser message na ye na famille Mpela, ça veut dire Bourron Mpela toyebi Serge Minyo azandeko ya Bourro azandeko ya Lempela toyebenga la famille wana famille Mpela. Donc message ya fali kokomisa ngo commentaire ebele te ndeko na ngai toza na mboka oyo soki tozokeba ba blague na ba artiste musicien te un jour toyoka balalisi moko na biso na masasi bandeko makambo na oyebisa bino eza conseil gratuit. Un jour, toyoka balalisi moko na biso na babalo. Boyoka. Très bien. Oza mama matanga. Fali na CP la publication na oti. Et pourquoi na CP la publication na oti? Omoni ngai naza journaliste d'investigation. Biso ba chroniqueur ya musique, na bino ba musicien, tout ça ba partenaire plénipotentiaire. Fali so na moni likambo moko ya mabe na koloba. Fali koma okosa la publication sa otanga kombo ya JB. Fallait présenter ma condoléance na yo na JB. Mais on présente na JBT. On présente na ba Congolais. Serge Minyo azalaki musicien ya JB. Basala kabouye. Au moment de la présenter ma condoléance tanga, tu as bandi live. Na présenter ma condoléance na ba Congolais non et puis particulièrement bato ba di français té. L'expliquer bino ndenge nini. Voilà. Bandeko na ngai soki tozokende na makambo ya muziki oyo boye ekozala mwa place parce que Nathalie publication ndeko na biso Prince Bakali en tout cas ngapo na nga na aimé yango te bandeko bosolaka na Prince Bakali bien bomeko yebisa ye abima na terrain o eza mabe na benga ndeko na biso William ya BCBG o azali journaliste oyo boyebi journaliste ya BCBG News tosola naye parce que muto akopesa biso ba information nyonso ya JB c'est William muto tokoyoka beaucoup plus tolanda ba commentaire ya bandeko na biso te o bazoluka ba bezi ya pamba sima ya liwa Serge Minyo to benga ndeko na biso William de BCBG ye azali bongo akoki pe kokotela biso ba Roger Mel akokotela biso pe bato ebele ekosala biso bien nga na azo matanga ya Serge Minyo na ba bezi bino bozwa te Serge azali grand frère o tozala na ye bien aza grand frère oyo biso famille na biso eza ba souvenir parce que amemela grand frère nanga ba preuve azo samba ba pesa pe ba doc donc en tout cas côté wana na kosala makambo masekite. William bonjour. Bonjour Ken. Bonne santé papa. Ouais, santé ça ne va pas. Santé ça ne va pas. Ken ça ne va pas par rapport il y a Sango tout ça na ya mawa. Donc voilà, naza vraiment perdu et puis voilà, naza vraiment na état moko
stupéfait, si je peux dire comme ça. Voilà. William Tshisekedi na bengi yo etake po bato bayebi oka William de BCBG ozali journaliste ya liboso oyo azala engagé na kati ya wenge BCBG oyo osala ba émission BCBG News. Est-ce que sango ya liwa ya ndeko na biso Sege Mignon Maniata ozali quand même collaborateur proche ya JB Mpiana? Est-ce que ozana ba news oyo koki ko éclaircir batu? Est-ce que meki ko sola un peu na staff ya wenge BCBG? Je pense bien que depuis déjà Kobe Nanaye Naningi à se retrouver avec la Inde, tout ça qui toujours Kolanda évolution à la loupe et puis à la lettre. Et état de santé naye Nengi et bazo qui en charge Nenga qui dans l'hôpital à Diamant et puis Naninga kokende Inde. Donc tout ça qui toujours Nazaraki et koyeba pe Kolanda évolution parce que c'est vrai tout ça musique mais BCBG c'est une famille donc tout ça la famille tout Roma Bandiko donc malgré on ne peut pas être plus encore peut-être présent là-bas Makamususu mais tout ça qui toute la famille en fait toute la famille et on ne cesse pas de s'appeler comme un message avec tous les autres amis collègues grands frères ou batikala kuna. Alors sango ya liwa ekomelaki ono nde nini afato kota na ba mozindo makama mususu? Quand on a vu sango ya liwa c'était hier et aux alentours il y a 17h je pense entre 17h 17h30 ou 17h30 ou 45 comme ça. Pendant qu'il na musala j'ai eu coup de fil et voilà j'ai eu coup de fil et il y a collègue moko na kati orchestre mutabenga ebisinga bino na mitoningi na zebiso boye et mokonzi suza tiki biso parce que biso tobenga toujours quand mokonzi suza to Gunther tobenga ke bongo ngabi mokonzi suza akufi mais il y a pas longtemps nouvelle ezalaki très bonne il allait très bien et voilà et d'ailleurs kutu na information ezalaki que non il fallait qu'il regagner Kinshasa après avoir regagné Kinshasa s'il y aurait possibilité peut-être ningi mouvement il fallait qu'il matamiki il fallait qu'il paye aya mais nini sali susu que changer mbalamoko donc je pas pu supporter na et mususu azosala ba j'étais au bien mais bon na zui sous téléphone dans mon ebisinga bongo na zui téléphone na qui un peu confus en fait na qui la confusion totale na bi et mususu c'est quoi ça va mener mais tina niveau ko pesa sangaliwa est-ce que ça pena black tu es anini et par la suite quand on a eu au benga 2 3 4 personnes na mouvement et va confirmer que oui effectivement et mon consul azate a uto tikabiso tout ça donc journal lobby en tout cas qu'elle na lalité na sali insomnie parce que na pensé ba moment nyonso ya malamu to passa na ye ou to salaka na ye c'est quelqu'un qui était tout le temps à nos côtés tout le temps nos cheveux ce qu'on a la possibilité aux papa chéri tout de suite était n'imbi que ce qu'on a bengi seguin et malamu ko na aux solution net ngai par exemple encore par exemple na ngala musana wane na banda kusala je faisais des émissions tard la nuit et téléphone à seguin ça qui est toujours ouverte et c'est qui doit un numéro vert na biso ya BCBG na ka likambu donc atteindre malamu ko apesi solution ce qui empêche à atteindre vite il y a pisi solution directement et puis demain il va faire rapport au boss moni ningi zalaki donc ba moment nyonso na na se rappelle toujours na sala ki émission ba leva ngai na butu et a intervenaki la benga qui est après il y a ko benga ko jingandu ba yiko la ngai ti côté ba leva ngai côté ba linga ki ba ke na ngai ti et côté na bralima côté poids lourd la ni tête intervention na bango intervention à Seguin c'est parce que Seguin son téléphone était toujours ouvert dans la zone on a déjà qui membre ya orchestre zo benga donc atazo sala makamunyo so zo sala oyo kaka yambi allo olobinini allo William olobinini
Ah oui, c'est les Camboza Nangwa, William Babo, que ça va se faire les Camoro, tout de suite là, qui akati, qui kata, bengi malamoko ba konzi, non, c'était, à ça qui monte vraiment, je n'ai évité ce qui t'auront, bon, naïbi que remplacer mon tour, bateau le roi, Baséguin, bateau quoi, bateau bongo, bazaba mythe, vraiment, pour nous remplacer, peut-être il faut 50 ans, 60 ans. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi ceux-là qui peuvent, qui feront mieux que lui, mais dans ce net moment, c'est vraiment une perte immense qu'on a Wingé BCBG. Donc, vraiment, te perdre vraiment, et mon tour, qui est vraiment un grand frère qui était tout pour nous. Donc, c'est bien. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, et aujourd'hui, je sais que Batouakolobano, écoutez, ceux qui m'ont sauté, on parle toujours un bien de lui, mais et vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment très bien. C'est quelqu'un qui était vraiment très, très, très bien. Il faisait vraiment son rôle comme chef, et Abanda ko assumer en vraiment et Sengelaki. Et puis, les deuxième témoignage, c'était les jours, la 6e mission, il y a une victoire. À cette époque-là, na victoire, le roi la guerre ezalaki, la guerre ezalaki entre Bissona, maison mère à l'époque, la commune à victoire, et na kiti na voiture na ngai, na besoin kindi na lia na somba moi ba kwanga mo bateka kawana na victoire wana na babutu banini. Ah te le kwa na kiposa lia kwanga, na longwe ville na eti wana pona ko somba kwanga. Nakoma boye bakanga pa basheke ba menasanga grave. Tant on a eu téléphone à Bengi et Luka Bossa singa mais OK ko luka nini kuna héros et puis en plus ozaka yo moko na chauffeur na OK ko luka nini kuna parce que terrain on a nyoso wa côté kuna ba petona ba shega ya maison mais bazala kuna OK ko luka nini la première des choses c'est OK ko luka nini kuna héros à ce temps il fallait comment on se permettre au longue nos villes ti OK ti kuna na victoire c'est vrai il fallait faire dans la kata mutu ko tinde ta chauffeur yo en plus au kiti sous William on a ni kolukaka ba edika nenga bana ko poni kolukaka ba problème ko tia ba tukana ba problème pona nini donc atomboke la kinga makasi et après akati singabi kala siko tout de suite wana déplacer parce que na betama ki pena na betama ki ken na betama ki na ya BCBG maison mère oza parmi bato ba betama na kati ya baguerre wana bien oui na betama na bomba ngo pour na betama ba betanga yi na betanga pona bango balobi baza ko reprocher ngai bon yo bika bagera onengeza la donc tant ba monika muto a BCBG moko et puis et on a peine à Boutou c'était une occasion pour alors ti c'est grand ça qui intervention quoi sala ba tindi ya bengi ba policier ba yé et tout na salinga encadrement et puis nonenge na ki kolongo donc aza muto moko vraiment pona ngai na évité à chaque fois même des missions ceux qui n'ont eu information directe et pas prestée donc il faut na obenga ceux qui n'ont eu moyen d'atteindre prester na bengi c'est bien parce que c'est lui qui avait tous les programmes il y a un mouvement makamunyo surtout orchestre Robeta Boy ni makamutu parce que c'est lui en fait azalaki sous petit avec chef d'orchestre c'était Makoma qui vraiment donc petit frère propre pena prise donc petit frère naïf petit frère naïf donc lui vraiment c'est l'image de papa chéri donc c'est l'image de JB Piana c'est Mignon Maniata l'image on a dit que attends na une ngavete na ko s'inquiéter parce que son a bingi Seguin il a tout azana makamunyo surtout donc azaki je peux dire que yaza azaki comme colonne vertébrale na biso a Wenge BCBG donc colonne vertébrale na biso donc c'est Mignon OK to bandana na question liboso est-ce que climat na kati ya BCBG za tranquille ou tozomona na réseaux sociaux awa c'est comme si ba flasher neti conflit moko eza ya makasi kuna est-ce que ba ministère BCBG liwa Sege Mignon et semer conflit moko entre bango ou baza moral posé bon jusqu'à preuve du contraire na ndingi tozo solo là na ba collègue baza kuna na ba grand frère mususu batikala kuna en tout cas na tongwa na butu na solo na tongwa pe na solo na ba mususu et voilà na solo na bango baza toujours indine ba musuku bazo ko retenir ba larme na bango te en tout cas eloko ya mabe eza na kati te eloko moko te ezali wana eloko ya mabe eza te ke ceux qui ndenge non il y a rien
il y a rien, tout va bien. Baza na bango bien, et donc baza toujours frappé na Sangwana. Sangwana ndezo sala bango ke baza na situation moko très très mauvais quoi. Baza na situation moko mauvaise par rapport ya liwa ya Seguin. Ok. Mais quand on précise biso, yo muto osola na orchestre BCBG. Oh, tozomona ekomi na réseaux sociaux, Jidel ndeko na biso balingi bazwa liwa Seguin, babambango na moto ya Jidel. Tomoni bana matete, baosala ba vidéo, Jidel ameka kotia lokolo na matanga Seguin minyote, boye na boye. Toyebi ke oh nyonso esalami eza na moto ya Jidel. Est-ce que BCBG pe baza na même moral na bana matete ou bien liwa Seguin wenge yambi yango kaka ndenge liwe elaka mutu nyonso? Non, mais Wingé, BCBG baoza la même moral na bana matete comme l'homme de la rime to lubinga kaye bana matete baza ba fanatique baza bato yo ezali pas ba Seguin ezali pas si quartier Seguin pe akola donc voilà c'est tout à fait normal tant bozo perdre yo moko yebi oza kino tant bozo perdre muto za kwa vedette na quartier na bino ba jetaka toujours balle non cause à l'intel, cause à l'intel, cause à l'intel, sans pour autant baser la preuve mon côté ils ont là qui ça que non ou bango bazolo bana ils ont bon bana preuve ni bana preuve mon côté preuve ni ils ont là ça qui ningi bazolo ba non Jidel ko chama ko na TTT pour Jidel la saline qu'est-ce que Jidel a fait ils ont liwa papa kamutu nyo surtout Seguin était malade azaki ko bela et puis papa Chira tu vas moyen na union sur tout ce qu'il pouvait faire et voilà akufi pe na Kinshasa te akufi na Ends akufi na New Delhi na l'un des hôpitaux plutôt le plus prestigieux il y a Ends tu vois akufi kuna beli tamulai et tina ninga iko kufa pour moi bango bako injecter liwa ya Seguin na mutu ya batu et tout ça non parce que depuis ninga to sala wana eza na mutu moko te banda ko envier et poste ya Seguin ou bien que non yende à la place wana Seguin za la te ya azala wana non. Parce que tout le monde s'est retrouvé. Et puis c'est quelqu'un qui vivait mieux avec tout le monde. Malgré que chef il respectait ils ont respecté prof qui baisse, ils ont respecté Rio, ils ont respecté Jidel, tous ces doyens. Pendant qu'on respectait pas moi na bango bien malgré ça chef na bango mais bazala qui quand même na communion moko fraternité moko même biso to ko moto moko to ko ya ko taka wana de boulonner bango ndenge bazala qui c'était vraiment impossible et c'est vraiment impossible parce que tous ces gens là Jidel Rio Kibens avec les pauvres sont d'Abbas ou à Koufapé Fikari doyen nyonso babane wana bato soko salaire ata yo jeune moko salaire et pas na bango mais c'est quand otombokelo makasi va te punir sévèrement alors ko impiter liwa Seguin na mutu ya mutu moko boye en tout cas moi je trouve ça c'est un peu aller de trop c'est un peu aller de trop. Donc batika kokoti sa désordre wana na kati ya batu na kanamito batu na kati ya orchestre ondiko non on a été c'est vraiment BCBG c'était plus qu'une famille je te dis c'était plus qu'une famille bolingo moko tozalaka nango wana bolingo moko tozalaka nango donc je te dis na yebite ngai soki na ke pas Seguin je me sentais chez moi donc na kokende pas Seguin na fande pas Seguin na lié na meli soki pe basket à côté sur la chambre na et pour na basket nanda kuneona ya et na bon marché wana il avait toute une chambre où il étage na étage parce qu'il y a zaki amoura ba basket singa William pour na des basket ou basket moko wana ote na basket moko wana uti Paris et uti États-Unis mais ils ont kokangate ils ont makolonozwa c'est comme ça idem personne n'a pas Jidel idem personne n'a pas Kibens idem personne n'a pas Rio c'était comme ça donc balobako non mais ça peut se loko akoboma yo mais non c'est pas ça ça bango ndenge bango balobela kango mais William na remarka na kati ya wenge BCBG bon ndenge batuka na mokili baloba ba ministre ba na kisi mais nga remarka pe na kisi et pas ba ministre pe na ya JBT ke bazala pe na ba kisi wana eza selon opinion nanga na remarka yango teke BCBG ba ministère nango bazaka na bakisi wana eza nango point de vue nanga selon remarque
On a pas été à refaire na ba musicien Rio aza pire na auto kutoya Rio bana ko jana Rio ba fufu ba makaya bu banini mambongo pe musupa kabelio na lobi boy Rio vient nanga Sege Mignon Maniata vient nanga parce que ye mutamema cassette au grand frère nanga Samba kana mikili ye mutamema ba preuve donc Roger Ngandu kutu ya lobate ya Roger kutu to lobana bisote donc na remarque pena kisi na BCBGT pas ba musicien wana pena semblaki bongo kisi yango biso bango balobaka kisi yango biso tomona kisi yango biso tomona kisi yango te kisi yango bato balobaka omoni lelo tokoma kotala kaka kene ndenge bato balobaka baloba mais ils n'ont pas batikala kozala na biso te batikala kofanda na ni na bamusicien ni na nani ni na donc bayebi eloko moko te tu vois donc totalaka kaka donc omona moto mosusu azoloba makambo croyant comme si keza pena yango donc eza pena yango baza boye je nauti olanda mpe totale moto mosusu alekipe nani vraiment na bato mpo bazotiaka mpe bato bazotiaka bato bakamera bato bazotiaka bato bamicro vraiment surtout batiktok oyo openisa moto o ezaki beza bakisi o eza bamonde eza banini vraiment congolais tokokende wapi tokosuka wapi na makambo oyo déjà pas si fort bon tomoni pe awa baartiste et musicien baposte bamessage ya bacondoléance tomoni surtout message fali apostaki mpona frère na ye Sege Mignon tomoni Prince Bakali atomboki fali akoki kosouhaite jamais mes condoléances pas Sege bato sikoyo baokamwa sikoyo koma Bakali akomisi yango sujet ya monene c'est comme si fali azomérite kopesa bacondoléance na ye pas Sege Mignon te est-ce que BCBG ezo obligé bato oyo bakoki kosouhaite mes condoléances na bato oyo bakosouhaite te nayebi te William de BCBG mais naniken olobi yango bien Bakali azali chroniqueur tika yasala rôle ya kichroniqueur petit à Kofi Olomide voilà azali ningo uti koloba yango petit à Kofi Olomide azosala rôle na ye je sais pas moi qui peut petit ou bien ce sont ses sentiments lui mais dire que au Pekisa Fali ça va qu'on non BCBG n'a jamais eu de problème avec Fali Poupa voilà oui bien ou bien il n'y a jamais eu de problème donc combien de fêtes où bisoto organisa Fali a participé oyo ba vidéo ça va casser des ali ba tokota na ba YouTube ba komona fête ya Daïda Piana il a été présent invité spécial anniversaire combien Fali au bisoto kenda oyo pe ces gars qui n'a participé et non au-delà de tout malgré nyonso toko kosala la vie humaine est sacrée ninge za boesege donc ninge za boesege na Fali ebike non ces gars artistes musiciens ya monene ya mboka Fali pas artiste donc un artiste ya kofi et puis na ba lien oyo bandaki pe ko lier bango lelo akofi a présenté ma condoléance na été et puis quand il a présenté les condoléances d'autres personnes bazu comme bouclier na bango ya kosala lango ba live du matin au soir ningi bazanga ka ba sujet ya kolobela bazanga ba sujet ko sala donc bah, ça c'est du n'importe quoi donc il y a aucun souci pour mon que ça la desate il y a ça ngwa matanga ça ngwa liweye oko ko pekisa mututa ya kolela na na tanga mawa pour baye on reconnaît des vrais amis que dans le malheur et puis papa chéra le vélo on ne fait jamais la fête lorsque ça bouge les voisins comment ça fait-il que les lois a coupé ces gars a coupé il fallait c'est là parce que ces gars a coupé a souhaité des raté donc vraiment c'est une bonne chose ce gars posté on a souhaité en tout cas c'est à présenter ma condoléance na famille BCBG puis na famille biologique à Séguin c'est bien c'est par rapport à battant passer ensemble na ba Fali tout le monde et tout ça donc c'est une très bonne chose et ça m'a peut-être comment on va ça les émission soki peut-être okoti na Instagram ya Fali Poupa okuta na nini babenga yango nini na history yana likolo place Fali acha photo so okoti na history okuta photo ya Sege zawana Fali Poupa komi na eka message tu as décidé de déposer tes baguettes RP Sege Mignon notre compassion à la famille Pela et à la grande famille musicale.
donc bakali asepeli te comment fali na place akotia famille mpela wana ifaki atia kombo ya JB Mpiana donc côté wana epesi vraiment bakali pena non eza mpona nini kolinga odecortique tina message ya condoléance moto apesi pourquoi mpona nini kolinga kodecortique kosala yango sujet comme un débat. Voilà. Donc, le plus important, c'est que nous fois souhaiter BCBG ou pas. Ou les important, c'est un message où il y a sali. C'est ça. Et où c'est important. Les restes, nous, on est blessé parce que les gens à bateau, ils sont blessés pour les rabis sauter dans minute. Tu vois, nous, les lairs, biso, bateau, fandi naïe, biso, toli naïe, on a vécu avec lui, on a travaillé avec lui, on a voyagé avec lui, on a pris des avions ensemble avec lui. Ils sont des bateaux, vous allez le plus blessés. Et les autres là, laissez battre la moussa na mais biso artiste à Sali, c'est une bonne chose. En tout cas, ils ont un problème de mon côté. BCBG ou pas, biso tali biso te, mais le plus important d'avoir reconnu et qu'on peut ça représenter ma condoléance. En tout cas, c'est une très bonne chose. En plus, William, en tout cas, ce qui va te battre, au moins il faut toujours assumer. Et il fallait longue quartier latin, abandi carrière. Oui, que artiste wa tchara pena fali pour exemple papa chéri. Fali azala ikoya na concert à papa chéri, Sergei mutazala ikobeta na Ken yoza mieux placé à kolobaka yango parce qu'aujourd'hui ceux qui biso to bandi koloba biloko ndenge wana ikozala ceux qui voilà. Non, on ne peut pas dire ça, mais toi, tu es mieux placé. Peut-être, même si tu as un live, tu as TikTok pour expliquer rien. Voilà. Parce que combien de fois nous on a réussi à faire et pas dans la BCBG. Dans la longue carrière, donc ça va être comme sous confidentiel. On a quoi que l'on yango peut-être. Lui-même il connaît combien de fois papa Chéra soutenu. Combien de fois. C'est pas seulement Fali, c'est tout le monde. Tous les jeunes artistes au lelo bazobima nani alika na BCBGT na yate bacheli pena panye kitunga pena yembi abini bacheli pena mbongo mipiko ya mbongo na ba leader rebelle pe bazana pe balika bayape wana bacheli bango pe bambongo wana pete batumso pe balika na lobino na yepe na yembi na bini mbongo normalement fa toka bola wana voisin na mama toka bola wana voisin na sundole linga mbongo nyoso William obi pourquoi na BT7 na Kambo bakali asali parce que ba panzi yango na ba TikTok nyoso azwa conflit ya Kofi na Fali alati sango matanga ya BCBGT soki baswana kana Fali na makambu na bango kuna ya ba quartier la tena Fali ba profiter nango na matanga ya Segente côté wana vraiment bati kokotisa désordre na matanga batu parce que bato ba ko reprocher loko yo et ko sala babino ba Roger ba Mosaka bino BCBG kutu to moni place muta BCBG awasala message ya buzo bater contredire makambo oyo Fali azo souhaiter ndeko na ye Sege Mignon bazana ba relation na bango ba yebana kuna ndenge bakuza kuta ne pas JB makambo eza makambo ya bato ya quartier la teko ya kotia désordre te donc toi un souci ya bato oyo bako participer na matanga basala ba message c'est ça. Après tout biso tozalaka bien éduqué et c'est montonyo surtout à pembeni ya JB Mpiana donc c'est une personne, ce sont des gens bien instruits, ce sont des gens au milieu de ça maïl de ça tout ça ba tout que non ba tout moko boye ceux qui andingeni non yango monique biso tout ça makambo to tigadi serein donc jamais to kende to landela tout ça la ceux qui ndingeni non biso ça makambo bongo te donc c'est ça quoi. Donc quand nous moko logique les ordres des arrêtés ba kota des ordres d'été donc voilà amitié za lié Fali na BCBG na Seguin ils allaient amitié moko lelo malgré l'homme de la rue a créé pas problème mais il y a jamais eu des soucis entre Fali na grand frère na JB Mpiana jamais. Donc voilà. En plus si bande ko na ngai o bolanda biso bo retenir Seguin Fali Ferré baza ba artiste ya génération moko babandi musique banzela moko tina ba quartier nan tozwana na ba quartier ti bayo koma na ba orchestre minene baza ba génération moko bayebana ki très bien depuis bo mwana depuis to ba na ba orchestre minene bayebana na ba bandal bangiringiri yango bo mona ka Seguin azalaki camarade ya Ferré ezalaki ya ba quartier botela pe na ba émission mususu Seguin azalaki ko expliquer
Fali tozala kutana naye na babandel bango bazali na orchestre boy biso pe na orchestre boy ba orchestre ya quartier donc makambo ya ba Seguin ba Fali ba Fere vraiment tu as besoin ya ba paya ko yo tela ngo commentaire awa te o akufi azali camarade ya ba Fali camarade ya ba Fere même Fere comme nakoloba nenzi l'ami de Seguin comment de format tofani na Seguin tozolia boye tofani tozomela bazosololela Fere juste fatigué c'est son ami aza camarade na ye alors lelo mpe soki baloba ona soki Fere asali boye ote epona nini Fere asali ne wana non lelo ndenge fali asali ono mpona nini fali asali bongo te ngai oyo nazoloba na ngai moko témoin. Ami, il était bien avec tout le monde. Et puis son ami, adapté camarade, il y a Nani, il y a Papi Kakol, c'est son ami, pas vrai ami naïwa, Kakol, ami naïwa, donc fait chair de poule. Les pattes, donc ami à Seguin. Donc, les 2 minutes de désert sans tout faire babinga na Seguin. En plus, eloko batu babosa na ba. Gunte ngana ke na ngai yeso ko bayena mutu no bokata na nokite. Weka bizela to sisa na le padre comme ça na to solo. Ba ko ba ndoko solo ti même 50 1 de temps. Ba solo di makama musique, ba solo makama na bango, ba solo, c'est comme ça. C'est la famille. William, eloko mutu batu babosa na ke. Pour souhaiter condoléances, mina bolo ba non pourquoi sali yango. Ah, sans que. Bazana droit. Eloko batu babosa na ka Fere gola mutu oyo wera atindaka mission ke landela concert ya bapeti wana tie kosila oyela biso Fere batinda Seguin minyo pa wera wana Seguin eza petit sikoyo ya bavia wenge batinda mission ayela bango Fere ayela wera Fere donc wana wenge pazani nano te donc bandeko nanga botika ba polémique oyo akufi azali camarade ya bayayo baorenie lelo o baorenie lelo Prince Bakali vraiment tomonaki Koffi Olomide azwaki matanga awa osalelaki yango ba video te livre akufaki awa olobelaki yango te obetaki yango tara mama Cindy akufaki osalelaki yango ba polémique te tika BCBG balela Seguin minyo aza chef d'orchestre aza douvert ya munene bino pe bato bolandaka Prince Bakali bikoma ce n'est pas bien. Bon, tu vas encourager à Babylone quoi bongo. Alors, William, tu vas continuer quand même. Oui, tu vas continuer. Est-ce que le programme y a JB Pianandenge à concert le 31, tu vas sommer déjà la billet belé. Est-ce que le concert en vrai vous allez maintenir ou va annuler Babylone quoi n'anyos? Nebeli papa chéri vraiment à chaque fois tant on a kozwa sango ya matanga ezala ya ami pro ami moko lointaine ezala ba membre moko soutien ya groupe to membre moko na kati ya wenge BCBG ba concert bandoza toujours annulé. Bon, à plus forte raison, un membre, c'est pas n'importe quel membre, un chef d'orchestre qui est Seguin Magnata, un membre très influent dans kati ya mouvement, donc qui était vraiment une plate tournante dans kati orchestre. Les lois athées, je doute fort qu'il y ait concert où il y a Paris et Zala. Je doute fort, mais je pense bien que je me réserve encore parce qu'il n'y a pas encore de communiqué officiel par rapport à ça. Mais je doute que concert en Zala. Concert, je pense qu'il faut annuler. Et en plus, normalement, il fallait qu'il y ait Guinée sous l'invitation, il y a un président guinéen. Et donc, Bakete, et il fallait qu'il y ait Guinée. Après Guinée, je crois, il fallait qu'il Guinée, Bukavu, ou Tanganyika, donc, donc, il fallait qu'il y ait Kuna. Après, Kolongwana, Ndemamoko Poto. Alors, déjà, j'ai la personne le programme bien, William. Donc, JB, il fallait qu'il y ait des na Guinée, une invitation chef de l'État à Guinée. Après Guinée, Baké Bukavu. Après Bukavu, on va tourner à Poto. Ouais, il tourne à Poto. Donc, nous sommes annulés. Nous sommes vraiment annulés. Donc, information pour l'instant, concernant, il y a
ya Bukavu eza annulé ya Guinée eza annulé donc bakete donc na mito ni azo biso papa chéri za na kin orchestre mbaba na kin bakete donc c'est là ça prouve vraiment que non peut-être concert wana pe ya nini na ndimité qui ekozala quoi oya Pouye oya Paris na ndimité ouais tout c'est là parce que je sais bien que c'est gain à n'importe qui te na ndimité que papa chéri akolinga oya ko akona ndenge na ebeli akokate akoya beta concert wana te pendant que bemba c'est gain na se na vraiment ils ont na ndimité c'est vraiment possible William déjà William tolobela masola sege na de volet moko artiste musicien volet mosusu oncle ya bana chef de l'état actuel parce que sœur Nabiso o azali petite sœur ya bato tanga kombote o abotana mokonzi mboka bana mibale bana na bazali banoko ya Sege Mignon. Est-ce que tokolela Sege Mignon kaka na musique ou bakolela na casquette ya oncle ya bana ya président de la République nde atiki biso? En tout cas, meken bana wana ndenge moko tukoloba abenga Sege noko comment bako privé ba neve balela noko na bango ça aberrant donc il faut ça les mater on va go privé bango c'est les droits les plus légitimes il faut balela noko na bango ndenge sengeli alors Sege azali n'importe qui te d'ailleurs c'est un artiste c'est bien qu'on est un artiste n'engé tolela ba fait Madilu n'engé tolela ba papa Wimba tolela ba Kester Meneya tolela ba vie Taboulay tous ces gens donc tolela Sege na casquette wana donc artiste balela kika na mabina na mbunda mais ezali artiste ya liboso na mboka na biso oyo pe azana kati ya mwa bana kati ya famille présidentielle toyebi te est-ce que kana ye ikozala ka mosusu te peut-être bakolinga na bagelemi te parce que bana ba mokonzi ya mboka pe peut-être bakolinga te noko na bango balela na ba place populaire oyo bango peut-être ko empêcher bango bazala balala wana peut-être programme ya kolela Sege eloko moko eko empêcher ata mokonzi moko te soki batie peut-être lelo matanga Sege na martyr batiango na 20 mai batiango wapi mokonzi azanga ya kolela azanga ya kolala non exact eloko moko eko empêcher exact mais sauf que Sege ninga za wana zali az artiste musicien tokolela ye comme musicien tokolela na loyembo na bambunda et tout donc voilà c'est comme ça on va que les places moko boye et où ils a isolé pour na ba non c'est gars ça muto partout donc ça muto partout imagine toi moko moni déjà quand internet kangi actualité kangami ya sangwa ya liwa c'est gain donc aux monde que non ça muto partout il était vraiment très aimé par tout le monde donc voilà muto partout bato balinga qui était pour azalaki non bato balinga qui parce que azalaki artiste musicien balinga qui makambo ki bokonzi ndenge ozoloba ngwana yesima ok alors Mignon donc Sege Mignon drummer ya Wenge BCBG Wenge BCBG 4x4 parce qu'il faut qu'on souligne lui azan artiste ya Wenge BCBG 4x4 tout terrain ok donc aza Wenge 4x4 tout terrain parce que témoignage na ocho yebiso na nuke mutatindaka muto wera mutatindaka zwele faire ezalaka Sege donc ça veut dire aza mutu ya 4x4 aza ya JB aza ya wera aza ya Adolphe aza ya tout le monde donc ezali kambo ko ipena na Wenge moni pe bango nyonso moni pe président Werason a posté et tout tout bango nyonso c'est tout le monde donc toza vraiment touché au fond de notre cœur et c'est vraiment te perdre c'est une perte immense plutôt te perdre Sege Mignon vraiment te perdre mutu c'est tout yo nazolo bana yo vraiment na éviter quoi est-ce que ça est disponible soki kana bengi amoni appel na ngai soki a rappelé une fois c'est même après 2 jours 3 jours à rappeler William na tozaki na conseil yo yebi to betaki lobby voilà et on moni na yamba quitté tout ça donc c'est comme ça
Ça moto akima jamais téléphone c'est gain. OK William. Akima ka téléphone te. William émission to bandaki na yo na ndenge doucement tozokota siko moi question ya kochuba mwa muke po ya émission pito pas laisser na rappeler kochuba mwa muke. De hommage na Serge Mignon, mais dernière tournée à Serge Mignon zalaki tournée à États-Unis d'Amérique. Toyebi ke Serge Mignon azal titulaire ya poste na ya Drum. Remplaçant na ye autaki kokima na États-Unis. Est-ce que akima kika ba olobi remplaçant Serge? Oui, ouais, Serge azal titulaire adjoint na ye ba bia adjoint na ye na ouais ouais Ozolo banani akimi Blaise. Drummer, deuxième drummer ya BCBG toki ki para akima na États-Unis. C'est faux. Blaise azali otala ba conseil atmosphère te na mtabita drum. Blaise ça bazali. OK. Atikala okimate c'est une fausse information. OK. Yango na lobby il faut batu kozwa information kolandelaka information à la lettre. Donc Blaise ça bazali adjoint Serge atikala okimate bakenda ke États-Unis bazongi azapela Kinshasa ye mutu akala ko assumer na mitu ndenge ngana binga ke lokolo nzoko papa na Belor alibando linga ngomingi lokolo nzoko atikala ninga bazaki malade ye mutu anda ko assumer mais koloba ke Blaise akima c'est faux. Est-ce que William ba mi pepo ya liwa oyo ye na kati ya BCBG tomoni mo pepango memi batu presque belé tolo ba raison na yo pe ya kotika BCBG ko s'installer na poto ko yiko zalaka ba somo ya makambo to mona lelo te. Liwa ni yo ninga moto ayebi jour azate Jésus Christ ko tuye moko mwana nzambe alobaka bi na yebi ni jour ni RT. Liwa moto ayebaka jour na R akufa azate. Moto ayebaka zalaka te kenani ken. Kolobaki oh non c'est parce que batu bazo kufa oh. Est-ce que liwa ezanga quand na BCBG ndi liwa ezali? Quand na BCBG liwa ezate liwa eza partout batu bakufi un peu partout batu bazo kufa. Donc voilà. Eza nango liwa ye mutu akufi batu bakufi. Mais kolobaki non ezali mon pépé esali ke ekimisa nete ngai. Ngope na kimate. Boloka ke ngai bayanga na ngai na poto na ye na mouvement na kimi na poto non na kimate na yaki na ngai na poto ndenge mutu to ayaka poto ayaka koluka fi na ye voilà. Mais kolobaki ote na kimaki parce que batu non c'est faux archi faux. Jusque là moni na no message officiel ya BCBGT na éviter pourquoi et au salema nango message au salema mais je pense bien que papa chéri na minute azali vraiment bouleversé quand naye azali vraiment bouleversé na yebi tango azoko la sangwa boye peut-être voilà il faut sangoye lobby c'est gantiki biso c'était hier tout journal les cas et puis journal lobby certainement il y aura un communiqué officiel pour Europe Sama par rapport à la production na autre épisode tout à l'heure il va en acquis qui qui n'était au n'est fallait bakende donc ça prouve vraiment suffisance que le Cameroun disparition c'est gain est touché vraiment est touché mitema bato mususu kutu moyen kutu soigner dans le téléphone vous exacté est-ce que binge pour kokate William question sous que j'allais voyer parce que ça question sous que photo tika yo to libérer parce que osama makambo ebelo zo sala to yebi que Serge Mignon azalaki parmi ba musiciens bazalaki organisé a tonganga ndako na ye na Kingabwana ya 3 niveau babukaka yango créa pe mo ba problème à santé ba AVC makambo ebele. Est-ce que à part ndako babuka Serge Mignon tongaki eloko mususu po ya azalaki na goût ya kotonga trop à part musique azalaki po ça ba business na ye. Est-ce que ndenge Serge atiki biso atikeli bana mwa bien moko boye oyo kozala comme référence ndenge ye moko azala souhaiter atonga po atongaka walinga bengisa biso to filmer babukaka yango. Est-ce que à part yango atongaki eloko mususu? Ouais, c'est bien, c'est certainement, je peux pas dire des bêtises, mais je sais bien que c'est bien Atiki quand même Biloko.
akozala kotika mapangu te oyo nga nayebi oyo oyebi mpe wana ya Kingabwa bon mosusu mpe je pense bien ya limité mpe ezali donc voilà atiki babien na ye donc je pense que famille na ye biologique bako-répertorier oyo nyonso ye atiki comme ça bango nde bakoyeba qu'est-ce qu'il peut faire de ça. Voilà. Merci. Merci William. Merci beaucoup. Nayoka makele la bâtiment escalier na landela baona. Merci beaucoup William. Ok, de rien. Merci, ciao.